patiengo. Moindo akana patiengo, ete kundi papatietego. Oyo patiengo. Tokio peki kolo bango, ebatinie, nabatango badiagre nyekwego, yodela kakaego. Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo to télémandé to yebi pété bosomi penza ebele na ngongo na tina ete ya kozela émission na bino Bayindo to télémandé na mokolo molelo to ko proposer bino be émission na biso kolandela lokola soit na sous forme ya ba tranche ya liboso ezali ete fumukusu na émission sala kina ndeko na biso kie émission na biso ya next day pe soki bosilisi wana bokolanda susu ndenge ndeko na biso kie yambaki susu ngunza lobola kwa africain motete ndika mobeti lokole. Na troisième partie nango bokoyo kolanda biso moko ndeko na bino tambi émission oto salaki na mokonza bangunza nyoso fumukusu ke muzala pana nangola ndeko kosenga na bandeko na biso na régie soki bazali prêt bako balancer les biso émission liboso o mokonza bangunza salaki na ndeko kie. Voilà, je vais me lever pour recevoir Papa Nkosso. Mbote Papa Nkosso. Papa Nkosso aux place. Déjà semaine passée aux alaki invité na biso. Lelo aux ongeli biso pour continuer même sujet de bande ko le bela éveil patriotique. Lelo sujet wana est juste sous ampleur makasi parce que inquiétude les alliés na mitu ya batu ebele ya ba congolais surtout. Le 19 décembre, Batumingi Bazo Banga, Bazo Kanisa, qu'il y aura du désordre seulement parce que l'actuel président a comme il a fait mandat, mandat n'a essayé. Alors, Motuna Tomituni Nabisomoko, est-ce qu'il faut Akende dans les autres? Est-ce qu'il faut Massassi Betama ou bien il faut Akende na Kimia? Déjà, Bandeko Yasenko, Sali poursuite, il y a dialogue, ici, Kutani, Bayokana pour que Makamboué Kenda calme et Dieu merci, s'il faut dire comme ça en tout cas, parce que déjà, comme Kana Malam, pour l'élection en 2018 avec le même président. Alors, Biso Nayo, Yo Mingi Mingi Soki Oye Papa Kusu, Bolobelaka Mingi Makamboya Nzambe na Biso Bayindo. Botenga na Batu Bayindo, Batelema, Balamuka, pour que Vina Bangwe Bonga, pour que Kolope Bonga. Alors, les jeunes qui ont été panza, buka, pillé, ils ont été bongate, ils ont été zonga sima. Ceux qui ont lobby, batu bayokaka. Batu bazolanda yo, papa kusuru bisawone. Matondo mingi ndeko pona kopesa biso maloba na ngonga oyo. Yambo tokoloba na bilenge boye. Oyo bilenge bazokanisa te. Soki abuki mokolo wana, to soki abomi asali désordre mokolo wana vina ye bongi. Tozonga nanu na 91 na pillage ya 91. Tango bosalaka ba pillage boke na ville partout na cité bo piller. Nana koko tombola musapite ya bonga parce que pillaka na mboka oyo. Pillage ekotika la kobongisa te, c'est au contraire et kozala kaka kobisa. Et puis boye bango malamu. Banani balingaka pillage wana eza ba mindele. Mindele baza instrumentaliser ba politiciens na biso pour être ba politiciens na biso ba instrumentaliser na tour na bango ba jeune oyo bango musana bango melisa kama sanga ba kwiti ba diamba de façon que désordre ezala na kati ya mboka moko te ezwa évolution na désordre. Alors ebele pe bazokanisa ke départ ya président Kabila ndeko bonga na bango eza erreur. Parce que tout ça qu'on insisté, malamu to bongisa mboka ezala na kimia, même changement ya ba président esalamelaka na kimia. Et non na ba coup d'état, et non même bozanga tana bokonzi yango parce que mbamsu bozeba te, bozana président de la République, azana kati ya bokonzi, mais bozana bokonzi te. Donc elinko loba ete mokonzi na bino azana mot d'ordre ya kopesa bino population na yete soki ezouta na libanda te. Donc tango bozangi pouvoir wana boza ba grand perdant na opesa bino ndakisa moko yo uto beta libanga na yo ozimbongo olie o économiser lobi lisusu okende kobeta libanga ozwa lisusu o économiser pour no sala projet osomba terrain na quelque part
osomba lopango no quelque part otransforme vie na yo vie no ebongwana elongwa na état oyo oza nango obanda komata yo soki ozwi mbongo kaka lelo ndenge ozwi yango ezala combien yo wana na nzela masanga yo wana na nzela basi sikoyo dira jeunesse no mobimba eloko ozosala eza kaka olata kitoko okende kozwa basi bamona yo grâce à père grand jazer mikolo nyonso movandaka na ndako baparent ozosala effort te mpo nobima na vie siko nani azobebisa vie na yo président de la république to motu atieli yo publicité ya masanga alatiseli yo bana basi balata badoni. Mais non, papa Kousou, tant le publicité à masanga vous avez vraiment raison parce que les lots jeunesse et za mingi focalisé na makambo wana ambiance tout ça là mais ezozonge la peka ka bakondi na biso président de la république comme cité to cité kaka politique na bango pour nani bango ba pekisa ba pibwana te parce que à son temps on se rappelle on était tous ici à Kinshasa certes on était jeunes mais bien on se souvient pour na publicité à masanga c'était avec les grandes personnes les vieux au monde pena papa ceux qui a pembe mama pena basala piba masanga kutu natanga komo masanga te menazo ba piba mozalaka totalituma tout ça là ba mama pena ba ça piba mais le lot c'est avec la jeunesse c'est avec le jeune c'est aussi un message hein parce que nous on la communication tant on lobby que non ba jeune de ba comme ba fautif ba kondio bazana ekolo ni bazo sala pona ko empêcher vent wana fléau wana ekota makasi ninge kotina makasi ti voilà na uti ko lobelo ko moko faut mokonzi mboka azala na pouvoir ya kokamba bino fazala na pouvoir wana soki azana ngote mokonzi wa mboka na biso na pouvoir yakamba biso azana pouvoir wana te parce que aza déranger na ekambeli na ye na pesi bino exemple population euti kolela pona bakuluna mokonzi mboka azwi mokana lobi faut tosilisa phénomène kuluna balobi bon bosala opération de kofi poto éradiquer phénomène kuluna eloko nini yaki droit de l'homme bimi groupe moko bato babimi oh non bokoki empêcher kuluna te voilà siko bopesi avantage na bamindele bo balingaka kuluna wana batie baorganisme na bango ba ONG soi-disant ba droit de l'homme oyo ezalaka kaka et encourageaka le mal ceux qui mabe eza na kati ya bamboka na biso mpona koempêcher président de la république akoka te koempêcher kuluna siko soki mokonzi ya mboka ameki kozwa mikano atali malamu alobi no jeunesse na biso ezobeba likolo ya kwiti jeunesse na biso eza kobeba likolo ya makambo ya mwasi na mobali totia nanu ordre neteni wana est-ce que baoccidentaux baoyo batekisaka masanga ngo boyo balingi ke jeunesse congolaise ezala kaka na libungi tango bakoinstrumentalize bapoliticien be bapoliticien babi non bobima na balabala bokende soit bosala badéclaration na bachaîne ya télévision mpona koloba ke bapimeli bajeune liberté bajeune wana bakondima te mokonzi ya mboka azobongisa avenir na bango na ntango aza koempêche bango vi ya masanga vi ya kimwasi na mobali bosorganize ou bien bakomona te wi bapimeli biso liberté ya kolangwa mais papa voilà. na même ordre d'idée na église des noirs boboyaka ba chrétien église de réveil toutes les autres églises sachant que na sujet autozali eza ba église wana ndeko bazo militer makasi pour que phénomène wana ezala vraiment anéanti bazo te ba jeune na ba église ba mela masanga te ba pekisi bango ba te ko mela ndambo pona bazo pekisa bango catégoriquement bazo pekisa makambo ya ba jeune ya mwasi na mobali c'est-à-dire ekobo ezala te ba si bango ba s'abstenir jusqu'à ce que ba robalana ba si bango ba banga nzambe bafinga te batonga te bayiba te babuma te bazoteya bango yango siko mabe bino momonaka na ba église wana eza wapi ba église wana mabe ezali manque ya spiritualité appropriée donc elingi eloba esprit oyo ya biso bayindo eza na kati ya ba église wana te parce que même ceux qui balobi bongo mais d'abord bakolo ba société wana ba société brassicole mais baza ba chrétien omoni mindele wana ya ba chrétien botambola siko bato nyonso majorité ba rose christian pe bazali ba framba maçon pe bazali bazaka ça peut être boye ba mais nalingi to nakata muke papa ozo continuer pardon parce que tangobi na l'église wana excuse-moi bazanga esprit na biso bayindo tolingi to soso mo muke esprit na biso bayindo za ningi nini eza nini matondo yambo na yangola yawon ina loba noke soki oyebaka te ke rose croix na franc maçon eza na kati ya christianisme banda lelo yebango que tout rosicrisien tout franc-maçon et chrétien. Au moins les mascarades.
mascarade te ezali science oyo eza na kati ya christianisme, ce qui veut dire face B. Soki oza marabout oza na islam, siko comprendre yango ndenge wana. Donc jamais un marabout akozala na christianisme, un marabout faut azala kaka na islam, pe bongo un rosicrucien franc-maçon il faut azala kaka na christianisme. Ndenge moko pe na nzambe na biso baindo bandoki bazali bangunza kaka te plutôt ba o to bengaka ba batambikudi batusa bazali pe na kati na tambikudi banganga zela bongo kanisi mandonda ouais nanyo soko ikoloba menganga féticheur hein nganga féticheur vocabulaire féticheur ezana monoko na biso ezana monoko mindele seke ba féticheur mindele bazali ndoki vocabulaire sorcier hein et le premier sorcier ezalaki nani mundele kaka omoni et le premier satan ezakaka mundele. Donc ça l'erreur te pona o finga o ya yo non na finité na lobby na talisi kaka pour la religion surtout ma BP ezali te yokana nyonso ezaka kama malamu te ndenge to talisa yokana ebisa yo na kati ya ba religion nyonso sauf ya bayindo parce que neni tokoloba sauf ya bayindo omoni tango baliberaka peuple baliberaka mutu nyonso sauf personne. Yo kanisi mutu aza na dikosi mulaye eza défaut, mutu aza na mbunzu mulaye eza défaut, ndeko na biso dokolosi ndenge aza mukuse eza défaut, mais grâce à kozala mukuse wana yango wana lelo akomi star bazwi kaka mpona mukuse na ye bango na ba joli bébé omoni c'est que eza qualité moko na kati ya kozala na ye. Donc il faut boyebaka yango bien que bolonga na ezaleli wana ya kofingaka oyo ya bino parce que soki boza na bato ya makasi epai na bino ntango bato wana bakobimisa bato ya makasi na bango bino bokobimisa bazoba te to bokobimisa bayuma te me bokobimisa mpe bato ya makasi na bino mpo babunda na bato kuna. Lelo baaméricain bakosenga guerre na bachinois te parce que bachinois baza mpe na mandoki na bango baza mpe na bato ya mayele na bango baza mpe na bato ya makasi na bango bakosakanela kaka Afrique parce que Afrique batu ya mayele ya Afrique bazoyebana te esika wapi bazali mais majorité ya boyo bazobebisa Afrique nde bango na batu bazomonana omoni lelo bayebake kovanda na nini kuna na centre interdiocésain mais soki botali eza kaka bango na bango bo bauti na école occidentale baza bacollègue na bacollègue. Donc okuna ntango atangi akusani kelasi ake kosala théologie oyo kuna ntango apusani ake kosala politique oyo kuna ake kosala bango nyonso bauti na école moko sikoyo soki esprit nde sikoyo nina yanola soki esprit ya nzambe ya bakoko ezalaki na kati na bango na minute oyoyo eloko balingaki batala nini oyo eza konyokola bayindo. Oyebi lelo napesa yo ndakisa moko bauti kokanga biloko ya badirigeant politique na biso étranger aux États-Unis précisément bomitu na sikoyo eloko nini esalaka badirigeant na biso babombelaka mbongo na babanki ya libanda awa toza na banki te mpe bazobomba mbongo awa te mais eza système babongisi na bamindele. Donc le fait ya kozwa batu moko baza awa kaka bacongolais bapoliticien surtout bacréer insécurité politique. Ntango moto amoni ke awa na mboko bosoki régime échangé mba mosusu na kokima mba mosusu na kokende exil mbala mosusu boye alors tika na mibimisela mbongo ntango akobimisa mbongo nzoka nde ake kobombisa mbisi na monoko ya ngambo. Omoni lelo bapesi bino preuve ke ndenge bakende kotika kuna bango bakangi bato ya deuxième république bautaki kotika yango kuna toloba nini est-ce que bato oyo bazokoka kozala na mayele po soki bazalaki na mayele neti na ngonga oyo eloko banga basala bolokwa tokutani awa biso na biso mundele azala te me biso na biso tobenga nanu bonzambe ya bakoko na biso esosolisa biso siko eloko nini tosengeli kosala eloko basengeli kosala ezali totala sikoyo lobi tokotambola ndenge nini to créer sécurité mais omoni ke tango nyonso bazolinga bakende na koyokana
communauté internationale ezolinga nini désordre ezala parce que lolenge oyo Congo ezokendela na lolenge ya kokoma na esika oyo ezali ete oyo azalaki na bokonzi ya dirige soki asilisi oyo akoya akoti abandeli esika moninga asukiselaki ye continuité voilà siko mindele balingi bongo te mindele balingi désordre ezala bodétruire po oyo nyonso bosalaki lere bokobimisa bapine na babalabala botumbi kasi banzela ebebe te oyo akoya ifo abandela bobuki bandako biloko nyonso babisi oyo ezalaki ya nini ya régime ya président Kabila bokobuka yango bokotumba bokozala nyonso bokobebisa parce que bango bayebi ke soki bobebisi moto akoya akolinga somba so babisi epai na bango bakobengisa bango mpo baya kotonga awawa mpo baya kosala eloko bazoluka yango wana donc bobuka mpo bacreye bamarché mosusu sikoyo ezala nanu tata tosunga bilenge na biso parce que eza important même mpo na bakoya bazolinga bakende kokota na bibonga donc soki olingi okende kokota na ebonga il faut oprépare yango avant ke okende kokota parce que population ezozela nango badésordre wana te population eloko azozela bobongisa borythme parce que jeunesse oyo eza na posa ezala jeunesse moko émergente ce qui veut dire jeunesse oyo ezokende liboso mais sikoyo jeunesse oyo bopiége ye na balolenge nyonso boniokoli ye nsima nango boke kokosa lisusu ke non azoniokwama à cause ya système politique oyo eza en place alors qu'en réalité à cause ya système impérialiste oyo eza na kati na Afrique osomona alors revendication indépendance to revendication yango na banani na bamindele no na baafricain ce qui veut dire mutu monde faut comprendre que même ceux qui lelo balobi par exemple na Congo awa un malien aya ko diriger problème toza nango eza nanu ya ki malien te problème toza nango est-ce que toza indépendant nde problème tokozala nango ce qui toza indépendant alors c'est à nous ya ko décider donc batu mwindu neti lelo ba élection eza na Amérique te eza na France te eza na Belgique te alobake il faut qu'il y ait nani élection na Congo te il faut zela tata il faut congolais a décider pour na sort na ye et congolais a kokite atala kadibanda keno azotala na France azotala na Amérique azotala na Belgique nini ezoleka kuna po ya imiter te parce que ye awa nano abandite lelo na koyebisa bino boyebisa ngai banque moko ya bacongolais ezali awa boyebisa ngai bajeune congolais banque na bango eza wapi mpo batiaka mbongo epuis boyebisa ngai mécanisme nini eza créé mpo jeunesse na biso ezala na mbongo parce que lelo boenrichir baindien balibanais bapakistanais bango wana lelo baza kolakisa bino mosapi lobi boenrichisaki baeuropéen lelo toza koenrichir lisusu bachinois tokosuka wapi donc biso moko tokoki ko s'enrichir te donc tokoki ko créer on continue non pardon parce que lobi mingi lobi malamu en tout cas Congo to ebi ke siko to na crise politique surtout oyo et influencer crise politique na crise ba secteur presque nyon surtout alors nzambe na biso bayindo alobi nini amoni nini po tozwa solution na crise oyo tozala ngo motuna liboso motuna mibale eza makambo ba banque c'est vrai toyambaki ngunza lobola a évoqué likambo ya ba banque yo pe ozongeli yango lisusu matondo mingi alors tolingi te ba c'est une question oyo yelinga ningo na eba papa kusi yo bomba mbono na banque nini deuxième question mais tozona question ya liboso bon tozo yana mibale matondo mingi senga aza na mbongo ponga na kende ko bomba na banque nazanga na mbongo te bongo na kende ko bomba mbongo na banque première question ezalaki première question ezalaki makambo ya crise eza na kati ya mboka nzambe bakoko eloko alobi mais nasi napesi réponse tozonga nde na bonzambe ya bakoko en quoi faisons en fait tout ça nini concrètement pour tozonga na nzambe ya bakoko kasi nzambe ya bakoko alobi nini nzambe bakoko pe aza nani mais nzambe oyo adirigaka bakoko na biso oyo alobaka na bakoko na biso ke mabele oyo ya bayindo napesa yango na bino donc eloko dirigeant politique na biso bayebake omoni Afrique oyo nde mabele na biso mindele batonga bamapango na bango illégalement na mabele na biso sikoyo il faut tozonga bakolo mabele yango wana na ngonga oyo baza na droit ya koswana te
eza na biloko mosusu bazosalela badiscussion mbele ekokaki nango kozala te na sens le mosusu balobi oh non biso toza na posa ya kokota na média biso toza na posa baprisonnier politique bazala libéré biso tolingi boye eza simple ya simple parce que kokota na média eza injure te mais soki kokota na média eza ba injure po bofinga na kabino na bino omoni te ke bino moko bozo créer ba prétexte pona boya kopozaka nango problème siko lobi parce que bakopesa yo accès na média ozo préférer kofinga eza différent na vérité nga naza na kati ya télévision wati nazoloba bosolo ke bilenge na biso bazali très mal encadré parce que système impérialiste imposé awawa eza mabe nafingi mutu te nalobi ete bandeko oyo ya politique bauti na école moko ce qui veut dire na kati na bango ezali pasi mingi po bazwa sentiment patriotique parce que bazokonte na bamindele babombisaka bambongo epai ya bamindele basi na bango na bana bavandelaka epai ya bamindele ezali donc toloba ndenge nini eza mabe ya mabe parce que mundele azosala nyonso po Europe na ye mata arabe azosala nyonso po ete Moyen-Orient na ye mata Asie azosala nyonso po Asie na ye mata siko po na nini Afrique azosala makasi te po Afrique ye mata alors siko nasengi na badirigeant nzambe ya bakoko alobi tozopusana vers centenaire ya 1921 bo se préparer parce que ezokumba déclin na Europe émergence na Afrique alors bazwa message oyo Mfumukimbanga alobaki mundele akokoma mundu akokoma mundele bachango siko na kati na bango ndenge nini mutu mundu akokomela mundele alors Guillaume Soro président ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire ayaki awa alobi na baparlementaire na biso na nzela baparlementaire asadresaki na peuple congolais Afrique ezozela biso ce qui veut dire modèle oyo Afrique akolakisa yango wana Afrique ezozela donc modèle oyo Congo akolakisa yango wana Afrique azozela est-ce que Afrique azozela cassure il y a le 19 na le 20 est-ce que Afrique ezozela désordre est-ce que Afrique azozela koleka na média kopelisa moto est-ce que Afrique ezozela destruction ya Congo po bango ba imiter pe ba détruire Afrique ou bien Afrique ezozela tozwandaki sa botala ba congolais l'air bazalaki na mindondo na mikakatano basalaki nini bavandaki esika moko balobi total epai touti na esika oyo tokomi indépendance tozwaka yango mpona peuple aréclamaki yango il faut peuple azala malamu na kati indépendance na ye mais soki mundele azoya na pion na ye parce que makambo ezoleka lelo eleka na 60 65 basalaka boye soki bapoliticien batie bango ndenge wana na confrontation wana bango baza deya na pièce na bango azoya na désordre wana baimposer bino coup d'état yango wana bomoni majorité awa ndenge tozovivre na Congo tozokende kaka ndenge wana c'est ce que nous ne voulons pas alors toboyi yango matondo lokola toboyi yango bapoliticien boyo baza kuna na bango évêque wana baza kuna na Senko bayeba ete le 30 juin 60 ezalaki date ya proclamation ya indépendance ya Congo oyo eutaki na le 4 janvier 59 bazwa makila ya 4 janvier 59 batiango na mesa siko bango eloko nini bapesi na makila wana ya 4 janvier 59 parce que peuple congolais aza na posa désordre te aza na posa badirigeant oyo nzambe akopesa ye siko mpo nzambe apesa dirigeant eza te Europe aya na mutu il faut peuple congolais sikoyo azwa maturité ayeba kopona mutu na ye or ti siko tozosolola nanu peuple congolais ake na baélection te mpo apona mutu na ye donc lokola nanu aponi mutu na ye te bopesa ye temps
po ete azwa makanisi apona mutu oyo ye oyo akoya nsima ya président Kabila. Merci Papa Koussou. Merci en tout cas. Merci de nous répondre à l'invitation d'Abisso. Tu comprendre que tant que vous avez guidé, mais le plus important, c'est très beau message. Oh Papa Koussou, tu comprends ça? Non, bah jeune, pas cassette. Bah jeune, tu qui yango, tu qui te bi ko bukate ko cassette parce que tu as la posa Congo et Kenda Liboso. Et puis merci beaucoup. Voilà, merci parce que bango bazo komikela. To ko zoyo ku sumbala sima, to sola masolo ya mboko za kitoko mingi. En tout cas, merci na boton mingi ndenge oye. Merci beaucoup. Mingi wa linga benga biso pesa ba numéro. Voilà, wa linga benga Papa Koussou ko benga na 099 36 611 hein, donc 099 99 36 611 numéro so bengi bozo Papa Koussou bo solo là. Matondo bino bandeko balandi émission Bayindo to telema nde bozwa misusu ebele liboso ya baitando ike na bino natina ete ya kozela émission na bino obo sepelaka nango mokolo na mokolo nde masolo na biso ya lelo tozali kokoba kaka na mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine mfumu kusuki ya munzala pana na Angola molakisi nzela molobeli ya nzambe ya bakoko ndenge kaka bangunza bazosala ne musala babengelelaka ye nena bango tosana bango masolo lelo mfumu kusumbote na biso mbote mingi ndeko tambi elongo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bazwami mfumu kusu lelo bino botelemi penza na bokasi nyonso na makambo ebele bozoloba bate bele na bandako babangelela koloba ngo meto soka mfumu kusu défilé tongo midi poko na media na tina koloba pasi ya mutu moino eloko nini mutu moino esengeli asala pote alongwa na pasi na mfumu kusu tomoni lelo bozo reprocher plus bandeko église catholique. Mais tout le monde va organiser même la prière pour nous mettre les 19. Quelque part, au monde qui a bandé qu'on a biso na bazali venir na souci à makasi mboka na biso et l'on a moto oyo ezanango. Mais bino bandé qu'on religion africain, tout le monde c'est comme si bino botira les sima koto wana. Au lieu ça lo sambo, nzambo bakoko asala penza mokoloane le kaninga malamu mais bino bozo ça lo sambo te bino kaka to komona bino après émission abo ke sika mususu bo ke ka koloba ba jeune sengeli balamuka plus to zomona bino zotaki mingi politique mais lo sambo pena botiki yango sima mfumu kusu bandeko balandi boko ba kokomela biso to kobenga na 099 99 36 611 099 99 36 611 to pe na 082 319 22 25 matondo mingi soki bango bazokende kosambela balobi bazosambela mpona mboka eza mabe te ezali malamu me na bango sikoyo moto azomenase bango bongo ke bazosambela mpona mboka acte bakopose mais basala récupération te mais biso tokoleka na télévision te mpo toloba ke tosali autant de jours to tozosala autant de jours ya losambo biso tolobi boye biso tozosambela nzambe ya bakoko na bisika oyo bango bazokende kosangana wana baza bayindo balata bango po ete ba oyo batekaki mboka lobi milimo wana ya bayi batekaka mboka epa bamindele lobi baya susu balata bango bao bazoteka lelo wana lelo sambo na bino na religion africaine tande nazoloba boye ete balata bango po sikoyo batala nde bolamu ya peuple et non bolamu ya bamindele. Voilà. Donc nakoya tena loba 10 jours 9 jours ya prière ngala lobi biso to sambeli tozo sambela po ba changer baye ba période nini to komi soki bandeko ya église catholique ba sambeli eza mabete po ba sambeli mais biso problème tozo loba na bango ezali ba servir ndeki mopaya te ba servir boyindo. Alors tangu bazo sambela baye ba makila ya Kimpavita baye ba makila ya le 4 janvier 59 esika ndi bokoyoka na tende yango wana mais toyoka na te ezela toyoka na te pona ni po yozo tama ba Kimpavita ba oyo baza na kati ya religion chrétienne te mais yoka ba abelelo nani abosani ke eza ba catholique batumbaki ya Kimpavita siko soki basango ya mwindu lelo asambeli ke ya Kimpavita limbisa bayindo oyo bandimaka na mokolo yango wana po yo tumbama na moto nga lelo lokwa na komi sango na condamné yango pe kotanga ngai te na molongo ya masumu ya bamindele tanga nga na ngamu ya bayindo eza mabe
omoni est-ce que eza mabe soki bamupe ya bayindo lelo balobi ke te bien que nalati soutane naza na ngambo wana mais molimo na ngai eza na boyindo omoni sango boka oyo asala hymne national bien que asalaki yango na français mais soki otangi hymne national ozotangaki boyindo. Donc malgré bake kolata balati basutane malgré balobi latin mais kobosana te mutu na mutu aza na point na ye omoni parce que baabe wana nyonso moko te aza abotama na Italie na nationalité italienne baza na couleur ya baitalien te baza na couleur ya bayindo. Donc esengeli bocomprendaka biso eloko oyo biso tolobaka histoire bachangeaka yango te histoire eza bongo lelo soki baabe totya baévêque noir bake kovanda na Senko na bapoliticien noir bake kovanda lelo na Senko esika bazali est-ce que à peu près ezali table ronde à Bruxelles te ke siko base retrouve liboso ya nonce apostolique oyo azali korepresente pape. Alors soki nonce apostolique aza korepresente pape nesika bango basangani bango en tant qu'africain balobi na nonce apostolique représentant ya pape nini mpona Congo. Est-ce qu'il faut Congo et continuer à dépendre na occidentaux ou bien le 4 janvier 59 oyo ebotaki le 30 juin ezalaki mokolo ya indépendance. Soki ezalaki mokolo ya indépendance ekosenga ete bapoliticien na biso y compris bareligieux na biso batala esprit oyo eanimaki bandeko ya le 4 janvier 59 mpona epesa souveraineté ya malonga parce que lelo bato bakobanga mundele non parce que nonce apostolique aza mundele ye nde aloba na nkombo ya pape mpona nini te valeur wana bazopesa na nonce apostolique bapesa yango mpe na mutu moko ya mwindu omoni évêque Mosengo cardinal Mosengo permettez autaki kodirige conférence nationale même mabe ezalaki nini conférence ezalaki nationale mikolo nyonso na Vatican mpona kozwa injonction finalité conférence wana esalisi réconciliation nationale te yango wana lelo tolobi ke ti bazokende kuna bakanisa makila nde ya 4 janvier mpona permettre bango bacomprendre ke politicien nyonso aza koexerce politique lelo religieux nyonso aza koexerce religion na ye lelo na mboka oyo ti ntango botongaka bandako ti ntango bozosala nyonso même moto aza koexerce profession moko na Congo oyo ezopermettre ya simba $1000 asa c'est grâce ya mfumu Kimbangu na pasi ya 30 ans oyo eboti le 4 janvier 59. Alors il faut tozala reconnaissant na makila ya 4 janvier 59 kutu fo basenga bango pardon parce que basalaki erreur batrahir le 4 janvier 59 mpona kopesa lisusu pouvoir na mundele a continuer kokonza mboka oyo. Donc il faut basala repentance na niveau wana et le 4 janvier esepelisa donc ezongisa pardon le 30 juin ezongisa siko mutu mindu na place na ye. Alors jour ya célébration indépendance ezala le 4 janvier mokolo to revendikaki indépendance wana. Alors ba complot nyonso mindele bazosalela biso il faut ebima libanda. Donc ba évêque va servir plus intérêt à Congo que intérêt ya libanda. Omoni. Alors pona yango ba décider parce que nazoyoka ke MONUSCO alinga matisa effectif na ye awawa pona nini parce que bango badingi des autres sans la kati. Non, mais na lobby hein. Olimbisi mokonza bangunza fumukusu bandeko bokoba kokomela biso na numéro ya 099 99 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 fumukusu eloko ni bino bozomona mabeso ki MONUSCO a renforcer effectif na kati ya Afrique na kati ya mboka na biso Congo toza nango posate parce que peuple congolais azoluka effectif ya MONUSCO te. Ça peut être bato bayebi que gouvernement congolais abimisaka mbongo pona MONUSCO wana ozomona mais mbongo wana ekoki ko servir jeunesse congolaise. Donc MONUSCO akoki jamais coïncider population congolaise na désordre
tia bapine na balabala mpo babalabala tumba mpo babalabala na yo ebeba mpo tokende kobenga sikoyo bato mosusu baya kotonga lisusu balabala mbongo mosusu ebima oyo si basalaki etikala wana bakotumba babisi te parce que toza na posa babisi ebakisama toza na posa banzela ebakisama oyo basi basali eza moke oyo etikali eza ebele il faut baasphalte partout bacommune ezala lisusu na baaccès eloko tozozela yango wana bataxi elongwa mingi na bavoie principale il faut bakota ntina baquartier alors mpona bakota na baquartier il faut kimia donc toza na posa ya le 19 ya desordre te toza na posa ya monisco te aya kotiela biso desordre na mboka na biso akende kosilisa bitumba kuna akanga bainteret amwe kuna esika bazali awa na Kinshasa tozoluka topesa image ya kitoko alors jeunesse congolaise tozosenga na bapoliticien eza occasion lokola bosangani wana bobima na badécision wana ke jeunesse na biso il faut elongwa plus na délinquance tolingi jeunesse moko organisée tolingi tozongisa ordre na biteni nyonso or bokozongisa yango kaka soki boyokani jeunesse oyo bazomelise masanga pamba jeunesse oyo azodétruire vie na ye batie na mutu ye moko abebisaka bomoi na ye te il faut tochanger eloko oyo wana parce que lelo eza na bato ebele tozolanda bango na basite okoyoka te président de la république moto abomi mboka président abebisi mais okotala chaque jour oyo yakendeke abimaka musa ndenge abimaka okende koluka mbongo azwaka du moins 60 000 mosusu mpe 50 000 mosusu 30 mosusu 100 kende koluka ekonomi na ye eza te ndenge kaka zwi mbongo bongo bilamba basi siko na ntango oza koekonomize te président de la république na kati ya vie na yo akoteli place est ce que omoni te ke mayele moko ezangi yo ozoniokwama receveur aniokwami kobanda ntongo kobelela azwi mbongo mingai alingi akende kosilisila yango na masanga na basi nzoto elembaka ntango ekolemba akosuka wapi omoni sikoyo bokoloba oui il fallait président de la république a réglementer kota masanga mais pour a réglementer kota masanga il faut peuple opesa ye pouvoir wana mais président aza tata ekolo mfumukusu soki azwi décision nana koki kotelemelela ye soki lelo ndakisaka mokonzi ya mboka président Kabila alobi ke à partir ya lelo journée ya lelo a déclaré en férié. Bato baposa babimata chaque année. Mais soki alobi ke babarekangama bakanga biloko wana nyonso wana ozomona ke bakotose kosala meme ti lelo lokola na alobango te yango molelo jeunesse azosepela na ye azosepela na biloko wana matondo mingi na koloba biloko mibale neteni bolimi sifumukusu bandeko balandi numéro ya bapel ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 topé na 082 319 22 25 bo continuer ko benga pe ko komela biso ba mituna na bino nyonso to retourna ngo mokonza bangunza fumukusu ke mzala pa omoni na mikoleleki bakuluna bakotaki awa mpona bafilme ya bachinois bafilme ya babitumba badesordre nyonso botie eboti bakuluna lokola zododo ekolaki kwiti ekoli na bilenge balangwa diamba basala nyonso kuluna ntango ekoti population eleli gouvernement oza wapi tala ndenge bakuluna bazoboma bato basalisali bekiri partout président de la république abengi général Kanyama alobi na ville de Kinshasa nalingi koyoka susu kuluna ti général Kanyama asali opération Bikofi et ministre ya justice azalaki instruit na même période. Ce n'est pas que bana wana faut kaka bobetaka bango mais il faut bazala rééduquer bakende na ngenga bakende ne kafela po bakende kosala bilanga ba redresser bango communauté internationale impérialiste lokola bango mutu balingaka jeunesse congolaise ezalaka na désordre wana bango mutu batournaka ba filme oyo bayaka ko détruire nango jeunesse na biso alors ba utiliser bana mboka ba opposant
babandi koleka na bachaîne ya télévision o te bawana bazokanga bangwana bakuluna te te il faut général Kanyama akende CPI bolandaki yango bino nyonso bosava bostope embala moko kaka bamonisco oyoyo kaka baorganisme yango ya badroit de l'homme babimi o te bokokokanga bango te mais ntango bakuluna bazoboma bato wana baza na ntina te mpo baza bangungi binsekwa na ntsomboki mais ntango sikoyo bangi bamatrake bakuluna badroit de l'homme wana badroit de l'injustice badroit des européens babimi mpona koloba sikoyo ke non soki bosali boye général Kanyama mamu babandi bakangi meme na babiloko na ye osomona sikoyo kuluna bandi kozonga boyebisa ngai président de la république akopesila susu mitindo ndenge nini au moment où soi-disant droit de l'homme ya bamindele appuyé na bacongolais boboyi président de la république asilisa kuluna bongo sikoyo lera koatake masanga oyo bino bomonelaka elengi mikolo nyonso langwa bina zwa basi ndenge olingi ozoyeba te ke ezodétruire vie na yo soki lelo président alobi ke en tout cas na mboka na ngai awa nalobi masanga de 18h à 21h prompt chaque jour jeunesse na musala et il faut créer ba banque tolingi tomona ba jeune oyo baza na mbongo alors il faut bosala ba mouvement ba jeune oyo bozomona na ba 10 francs bokangisa yango l'état ko soutenir bino il faut bo créer ba banque il faut bo créer ba usine awa ba étudiant il faut bozala na ba accès na ba minerai il faut bokota na ba recherche ya solo mais il faut s'abstenir na ba masanga est-ce que bato batekisaka masanga wana bako financer ba politicien te po ete ba politicien batelema na sens ya ko s'opposer na mokonzi ya mboka po baloba ke non bapimeli jeunesse liberté alors comme dictature il faut sikoyo liberté mutu na mutu amela langwa na lero bokotombokela mokonzi ya mboka te voilà donc on ezala na expliquer yo na expliquer yo tata ata tozochite bémission eza ebele tokosala kaka toa na souci ya jeunesse oyo e comprendre okoki jamais kozala président sans pouvoir il faut kozala président avec pouvoir mais mindele na charte de l'impérialisme ebosi botanga yango balobi ke pouvoir na pays ya tiers monde eza koemane na bango bazodirigeant par pression na badirigeant yango nazotuna peuple congolais azolanda nga na ngonga oyo pourquoi bolingi boposer ba acte pour l'intérêt ya bamindele mais soki bomoni ka mindele baboyi mokonzi na bino botelemela bango soki bolingi bobonga le 20 décembre 2011 tant que président de la République a prononcé qui discours na ye ya investiture na ye ngai tango nalandi discours wana nalobi ya solo mokonzi ya mboka aza penza na baconseiller penza te ya malonga mpona point wana parce que abimisi secret ya programme oyo alingi asala mbala oyo akozala très mal vu na bamindele bao balanda baémission na ngai nasala nalobaki bien ke discours wana programme ifale ezala ya kobombama bapase kaka na baaction donc siko mindele si bayebi bolamu oyo alingi aluka mpona mboka na ye même discours ezalaki na Musée Kabila même discours ezalaki na Mbuta Lumumba to transformer biloko na biso awa to bongisa biloko na biso awa to bongisa la jeunesse to bongisa avenir to lingi Congo émergent combien de jours guerre na est zongi alors faut batala makambo ya guerre combien de jours est-ce que tokolia banzela est-ce que tokosala boye mais nzela e facilitaka aka potokoma place oyo wileri kako lere ezalaki mai na bamabulu combien de heures pono ya mais lelo moni babongisi malembe soki bobandi na banzela après bokokota bokosomba batracteur boko mécaniser agriculture donc nyonso basalaka na kimia mais non na désordre donc yango toyoba na bandeko na biso lelo chance parce que bose retrouver bino nyonso esika moko botraiter makambo ya mboka te en tant qu'opposant ou bien en tant que majorité au pouvoir mais botraiter likambo ya mboka en tant que politicien oyo accédaki na monde politique na vie politique pona na servir peuple na ngai alors yo ndeko na ngai ya majorité yo ndeko na ngai ya opposition fini toza lisusu
banguna te topesa na mbote tolakisa na face du monde ke tozali capable ya koyoka na pe ya kotonga mboka na biso na kimia. Alors pona yango topesa peuple congolais occasion to préparer l'élection à élire na kati na biso nani ye amoni pour a remplacer ye pour permettre mboka ezwa évolution et ensemble toboyite mutoko kozala na yo opposant to nani mais bolongola nano moya opposant boluka bozala ta batu ya gauche to batu ya droite et kozala malamu mingi. Donc soki kozala na sens wana et kozala malamu nesika bozala ka bobimi oleki na chaîne na télévision ba discours incendiaire ozongi boyeba désordre parce que na sima na yo mindele bazo soutenir na suka émission na biso bande ko bo continuer ka ko benga biso to pe ko komela biso na 099 99 36 611 099 99 36 611 to pe na 082 319 22 25 fumukusu to kompena na suka émission moi liloba suka pona mokolo mwa lelo kolandela bande ko ningi kaka bavandeleli wana mo conseil pona mokolo mwa lelo pe na bilenge o bazotala o lelo base bele mingi na vila Lubumbashi na batesuzo ya mbi bande ko bazana Lubumbashi penze bele o bazola nona ngoma oyo pe bo pesa ni na mena téléphone bande ko yangola otangi bango te bande ko ya luozi kolwezi isiro kisangani bango nyonso pesa bango mbote bozola na mokonza bango na bande ko Kinshasa biso toli tokopesa na bilenge mingi penza na bilenge ezali ete botala avenir na bino ya lobby bosala makasi po lobby ekoka kozala malamu. Alors pona yango bayela bino ba discours ya le 19 t parce que discours ya le 19 ekosimba te pona nini parce que bango moko kaka ba politicien basalaki ke bazwaki mandoki pona kokende na ba guerre bango moko basengaki changement ya fichier électoral oyo elekaki banile basala mosusu. Tout ça est ça qui que désordre bachaki ba élection ezala organisé ti siko ba bongisa parce que ba koyaki na piège ba mindele bazolinga président Kabila te parce que azaki na souci ya kobongisa mboka peu importe ne sika to komi bino siko bolinga bo profiter occasion numéro na bino ya téléphone bo profiter na occasion oyo po ete tokende na maponami bongo bopona ya bino toutefois bo se référer na ba prophétie ya mboka po boye ba place nini tokomi et nini tokosala nde wana na sengi na ba politicien nyonso bazola na numéro ya téléphone ezali 099 99 36 611 soki tozoloba lelo ezali po soki lelo comprendre te okanisi ndenge okaniselaka wana ki aliaka mbongo mais na sima ya oyo bakoya sima ko comprendre te mfumukusu azalaka na raison wana nde ko permettre bino po bozwa lisusu mayele makasi 099 99 36 611 luka bolamu na yo mwana mboka luka bolamu na yo kasi ko luka bolamu mundele te ko détruire mboka note ko bomando mboka note pour l'intérêt ya mundele politicien botika ko servir mindele bo servir Congo soki bakani bino bobanga te bakosilisa bino to belani penza na suka mokonza banguza nyonso fumukusu mbongo evandaka wekende soso evanda kaka awa nde na bino bandeko bolandi biso penza bozana bosepeli bolandi mokonza banguza nyonso tokosenga na bino na mokolo mwa lendi na ngonga FNDC bokoka susu kolanda biso kaka na chaîne na biso RTVS 1 nde numéro na biso ya contact émission ezali 082 319 22 25. Hier, au sortir de leurs échanges, le secrétaire général Matondo bolandi émission bayindo to telema penza na sengo nyonso boko ba penza kokomela biso pe ko benga biso na numéro na biso ya contact ezali 082 319 22 25 082 319 22 25 082 319 22 25 de bolandi émission bo ngunza lobola soso disibino mokonza bangunza pa soso disibino bino moko kaka bandeko boko kwa kozana molimo bososoli po te koyeba nini ezali koya lobi nde kimi ya nzambe kozana bino tokutani na poso ezali moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo oyo pasi yengo moyindo aza na pasi yengo aza kondima pasi nete yengo
kaka